Matondo mingi na bino ba téléspectateurs ya Vom télévision obozomi ebele na ngonga o ya kolanda manaka na biso ya Vom sport. Kasi mokolo mwa lelo to ye liboso na bino na sango ya pasi sango ya mawa. Masolo na biso mokolo mwa lelo to kokumbelela yango to pe to kosoloa na yango sur ingratitude. Bayamaye ba eloba ingratitude eza condamnable. Ingratitude memelaka moto libabe. Ne libabe salaka ete enyoko la bomo ya moto. Mokolo na mokolo to yebite ndako nini okomona ete bazana matanga kaka le même ndako ba préparer ko salisa fête to yebite mingi ya batu bakoloba ndeko ta minenge ni yaza koloba boye lelo masolo sur sa sur ingratitude na maitali sport ya mboka na biso Congo ne ba ebale bazolanda biso na ngongo pe ba misusu pe ba yebi pete mboka Congo to sana matanga et pas wapi to zongisa ki moko e ancien léopard papa na biso Kabasu Babu oyo atika ki biso wuta le 30 janvier 2022 kino lelo ne tozo solo na bino bonzoto na ezaka na ndako ya malili na morgue ya Ngalema nde to kosolo na bango ndenge nini mokolo mwa lelo biso tozana matanga pe tozo préparer fête monene mokolo le 25 mars 2022 oyo tozana match de barrage ya aller na équipe ya Maroc ceux qui ont gagné équipe wana congolais nyonso kozana sengo amona léopard na coupe du monde ya Qatar 2022 kasi toza pe na matanga ndako nini ko sala fête azana matanga na kundi yango te toza biso moko te lelo na plateau tozana bandeko auto solo wana bango sur ingratitude na sport ya mboka na biso Congo mingi sur liwa ya papa na biso Kabasu Babu tata matumo na mbote la biso mbote ndeko tambi mbote pe bongo na tata mukangu pe mbote lisusu na bandeko balandi na bisika biso bozwami baye bazwi bongo susu libakwa kolanda biso omukolo molelo tata na biso mukangu mbote na biso mbote ndeko tambi mbote pe na doyen matumona pe mbote na balandi nyonso Vom télévision bazwi libakwa na noso na ngonga oyo matondo mingi kaka ne to isaki bino masolo na sur ingratitude to rappeler bino lisusu papa na biso Kabasu Babu azali ancien léopard moko ya baye oyo ba pesaka biso deuxième étoile moko ya bactère oyo ba participaka na coupe d'Afrique ya 1974 moko ya bactère oyo ba memaka biso na mondial to rappeler bino to zali premier pays noir Afrique noire premier pays Afrique noire et participa na mondial ya 1974 azaki biso papa na biso Kabasu Babu azaki pe moko ya bactère club na ya beta ke zaki As Dragon tata matumona ndeko tambi pasi na motema ne to ali ko sala émission ndako ezana matanga kasi tozo sala mabongisi ya fête po te to sepela papa na biso Kabasu Babu oyo ebele ya batu bayebi oyo pe ebele ya batu pe na ngongo pe bayebi pété un mois lelo za le 8 mars toujours ça l'émission lelo le 8 mars un mois na 15 jours na morgue ya Ngalema kino lelo babibembe vous mais la qualité c'était une semaine et bimi bakundi mais un mois na 15 jours ni les autres ça a été mutakufa banda na janvier kino lelo 1 mars nzoto na ye ekunda makaka te malobe pa na matondo mingi ndeko tambi na kopesa biso maloba ndenge bolobi na koliki aso bandeko balandi batali longi nango bamonaki nazata na esengo mokete pamba te kotala penda niveau ingratitude o wana ndeko oyo aservaki mboka ndeko oyo asalaki ete baye bazaki na mawa mokolo wana basepela baye oyo bayinana bayambana epi esuki kaka wana te akufi na grade ya major na armée donc a servi mboka na biteni balé na foot pe na armée mais linga nini ndeko wa ndeko bongo nanu kutanga zaki na bombo na ye asalaka vidéo pona ko senga lisungi ba ko ko sunga abandi bitumba o lelo te o lelo ta mususu bandeko kayu ba uti joueur ya léopard boyebi papa kayu auti na ngola fraîchement ba lui ba kozonga te soki nzoto wana bakundi yango te est-ce que zaki pena nécessaire ba joueur wana basangana ba ancien léopard basangana pona ko réclamer mbongo oyo
balobaki na ministre ya sport atindaki dossier na ministère ya finance pour bapesa mpona matanga bamikolo bongo bazala makambo kosala te bokangi nzoto ekangami 1 mois na morgue bandeko oyo bavandi bazala misala kosala te to bakoko bimasu te bavandi bakangami ezali pasi kotala bato kwa basantos jalma motubile bakiti sur le terrain basoda bakoma meme kotindika bango bapolisier bansie léopard oto yebi est-ce que bazaki nécessaire il faut babima na bomoto na bango moko lokola bazali bakonzi bakokosala makasi te bakoki kokunda nzoto wana te po tokoma esika oyo tokomi lelo te mais bajoueur mpe bango mo bazalaki mpe ebele bakoki mpe kose décide bakunda mpe nzoto ya ndeko na bango ingeta bango gouvernement et se porter garant bandimaki ya kozocharge léopard po bike so bato bazoba te azalaki couronné na fait président Mobutu chancelier de l'ordre national bolandi do azali d'office mutu na mboka oyo lelo soki akufi il faut na bakiti si benele po asalaki mingi na mboka est-ce que bozo kokanisa boye mutu tokola papa na biso Kabasu na bomoi na kozala na ye na pasi na motema po tokende musika te na niveau wana ya kokende kosenga kokende kobeta baporte meta boki mutakufi mais bato bako préférer na makambo moko boye bakebengisa bato moko boye baya kolobela makambo mona mboka bakeni bapesa ba mbongo na bango na ba 50 millions kende ka ndenge wana aussi le temps mutu ndenge wana tozo préparer na makambo minene mais bandeko wana ba papa na biso bazana esonga ta mukete bango bakoye ko bimati bango baza ba héros bolandi bako bimate yo sala passe na mutema komona ba papa wana penda mako kolanda 15000 dollars bomo ina bango ezali ndembo ba pesa ki mingi na bomo ina bango ba travailler ki mingi et comme na moment autant musu singela ki ba se retrouver ata na mukie mais botala ba papa na lolenge la majorité so botali bango bomona ke ba malheureux na niveau moko boki imaginete même ne la tellement moko bo comprendre que bato bazwa ba mbongo te bazanga kutuna ba musu ba futela rati lelo et papa na biso boli moniza na kimia ba boli tango bakufi bakufi na ndako na kati ya kan est na niveau ya papa Kabasu na obango basali na mboka oyo bakokaki pena kozala bongo et puis ça passe na motema do esengo pena tango kozate esengo eza te kaka ni tozo rappeler na ba téléspectateurs forme télévision eza na ndako moko te akozala na matanga akene ko préparer fête eza te mais ezalelo tozo monaka na Congo monde sportif eza en deuil papa Kabasu babu atika kibiso uta les 30 mais tout ça on préparer fête ya munene mokolo le 25 mars où ezali éliminatoire ya Qatar ya 2022 la coupe du monde tata na biso makam tomoni ancien léopard l'état ndimi azwa charge ya ancien léopard moko ya bandeko apesa ya papa bapesa biso le kum poto kene mondial grâce na bango pour le toza na deuxième étoile na vrai soto lati grâce na bango basengi bango balingaki batukunda na bango ndeko na bango mais l'état andimi engagement 15000 ndenge nini bango bazo dépendre na ministère ya sport mais bako se retrouver tikuna na ministère ya finance nini saliete batika ministère ya sport bakene kolanda ministre ya finance maloba pa na bino matondo ndeko tambi toko luka no to bongosano ne sika wana ke bakonze bandimi garant te parce que baza censé kokunda tata Kabasu parce que aza icône ya mboka un ambassadeur de football congolais donc eza normalement faut bakunda ye donc eza devoir na bango faut bakunda ye parce que asengi pas ki mboka donc tant bango bandima ba kune fallait ba réaliser ba promesse na bango ba pasa ki mbongo 15000 dollars ils ont moqué mais enfin te bandimi pesa de 15000 moqué mais enfin bandimi bo pesa yango mais comme kokoso ministre sport hier a signé andimi ko pesa mbongo a signé déjà mokoloto ils ont mamone souté ils ont hiérarchie faut que na finance ndemo to bimisa mbongo finance yana censé opesa mbongo wana mais finance a bloqué makambo donc ministre sport a sous na eloko ça de parce que alobaki ke ye makambo na bango etali susu yete donc ça la passe na mutema mutu ya bongo papa Kabasu 1 mois et demi na morgue
Vous avez préparé fête, mais vous avez matanga. On a dit le poteau des poids des mesures. Comment fait-il que vous avez matanga? Non, beaucoup de matanga, on a été préparé fête et on a négligé matanga. Est-ce que nous avons dans la morgue? Moli monaye. Et vous savez, on a fait comme ça. Tu as dit que le pas a un match, a match, ba reconnaître tata kabasu batela na nu list na likambu na ye nanu bakunda ye tabande gonde bazolela famille na ye bana na pasi kotala ba image na bango za pasi mingi koyoka nde bazolela na mboka oyo masolo ya ba millions ebetamaka kinga nazwaki 50 millions kinga nazwaki 25 millions kinga nazwaki autant de millions. Le bien l'équipe tout le monde qui premier ministre et le ministre de finance et le ministre sport et le ministre budget masolo ezalaki c'est préparation à match il y a des barrages autres en Nengo autres le la fête li koloba tout ça qu'on s'attend à tout gagner Maroc pour tout kende mondial la Qatar 2022 ba somo to yoki o bazo lukaba bimisa pour na baye bactère o ba ko beta pe match ya mokolo wana eza au-delà même ya mbongo oyo ezo senga mapuba kunda papa kabasu tata matumona matondo tata na kopesa biso maloba biso to kozonga nanu mwa sima pona koyebisa ba acteur yo kansi ba acteur o bazo ba joueur o baza lelo baza pe nesengote so ba mona ke nzoto ya papa na bango ba basalaki musala ngo liboso nzoto ngo za négliger est-ce que tango bango pe bakokufa bako négliger bango te bolandi bango pe nesika bazali bakoma na nesika bakanisa bango pe bakosala memo bakoki pe kosenga po lelo mukliza tour na tour lelo ba oyebi ke eza na bana misusu na bana mike na bandako bakanisa papa azalaka bébé te papa do le ya bota monaka papa azalaka papa atika oza mwana mukete ndenge mo pe mikolo musu ba ba te mikolo musu abakoma koko donc mutako akoli yezo négliger mutakoli te ndenge papa oyo akufi ndenge pe bino babeti ndembo lelo lobi pe bokokufa ba retraité bino pe kaka boye retraité bino kaka pe boye donc ngonga ngoya ngoyo tolanda tozongi nesika obolobi ya ba prime ba quadruple ba prime na bango isa na mabete mais babosani bopesi ba joueur makoki mais ya mutuya eza ba papa o abeta liboso o abeta ka ndembo na kala bansi le pas parce que basali organisation baki ba kosangisa ba couche nyonso ba rotia ba batterie nyonso marche pour le victoire ya Léopard oui en tout cas ba s'organiser na ba forme nyonso na biteni nyonso kasi bazo bosa le teni moko munene pe ya mutuya bansi Léopard ba beta ka ndembo liboso bazana ba condition nini esengeli ba sepelaka ni bazo sepela te basala kasi na balolenge kani bazo sepela te tozo bandela kaka ndako moko te akoko zana matanga a organiser fête ba papa na biso bakangaki maboko te balobaki ata na ndenge ya kokende kolela koluka mona ba forme nyonso lokola bolakaki boko pesa vamo télévision tikala ki simate na cadre kaka ya ko valoriser biteni nyonso za kolala ba accompagner ki basien Léopard basien joueur na biso bandeko ba pesa biso lokumu biso pe presque tikala ki simate o ezabiye o esengeli to panzelela ngo sango mokili mobimeko koyeba nde pa wala basala ki descente na ministère ya finance nde bokolanda maître Makengo azali avocat ya basien Léopard yende bandeko basala ki descente wana ba mekaki kotuna ye quelques mituna kolanda la situation ya dossier ya papa Kabasu Babu bolanda yango biso toye lelo tozo komituna Kabasu Babu azali mobeti ndemo monene ya mboka o abeta Coupe d'Afrique des Nations na 74 moseka abeta Coupe du Monde azalaka pe na kati ya staff o coach Santos bozomona bazalaka baele biso esengo na 2009 o ya kuna mois de mars yango ya le 8 mars 2009 trophée à Chan lelo Kabasu akufa depuis le 30 janvier corps na eti siko eza na morgue ya Ngalema bazo kokunda yango te ministère ya sport atinaki dossier et na finance toya boy tozonga yango to mituna lelo ndenge nini corps ya Kabasu ekeko wimela bona kati ya morgue
na oyo nyonso basala mpo na mboka oyo yango namoni bango bazali awa bavemana bokitakati bangulu baamerikani baambo nyonso bazali awa sisi sokoto donc bato nyonso bazali awa mpo na ete tomituna tosenga na gouvernement congolais na président de la république oyo azali Kabasu Babo tosenga na président de la république basala nyonso de telle manière que Kabasu Babo azala enterré dignement tosenga 15 000 yango tomituna 15 000 yango oyo bazopesa 15 000 est-ce 15 000 mais koki mpona Kabasu mpona kobsek ok oyo balobaka na français la bonne femme ne donne que ce qu'elle a ata 15 000 yango bapesa tokende tozakavie Kabasu tokende kokunda ye yango loko tosenga yango wana tongo bongo na biso kosala comparaison tozomona ndenge bakonza mboka na biso bazwaka palpite so bamoni badomaine mosusu omona bango baye liboso mais soko mpona bafootballer temake bacote santos batelemisa susu publique te bavemana batelemisa susu publique te bobosana bango sikoyo bokoma kotana ne oyo bosala na tosepe na eloko wana te toningi gouvernement congolais azwa badisposition nango bakuna lever Kabasu avant kuto bana koloba makambo Qatar wana 2022 mais dossier eza bloqué na niveau nini mais toye na ministère de la finance est-ce que na makobeta munyo kozala toye na ministère de la finance toyebi bien ministère de sport asasalaki toye na ministère de la finance abimisa mbongo wana oso basenga so 15 000 babimisa mbongo wana tokende kuna leo tokomi soki le 7 mutu akufa soki le 30 janvier leo tokomi le 7 mars ya soni mingi tata matumona bolandi wana maître Makengo azali avocat ancien Léopard réaction na bino kokozani bolandela makambo maître Makengo ali koloba biso nanu topesi bango longoni na initiative wana ya kosunga bancien Léopard kozala po babandi lelo te babandi kala bacompagnie bamort ya bajoueur mo ebele mpe bacompagnie bango bisika nyonso tu longoni na ngambo na bango bomoni eloko wana eyosala pasi maître Makengo bakokaki te kobima koya bungu pe bazala négliger na o bango babundaka mpona mboka batiki bango libanda esali ke bakoma ko réclamer lokola mo bana moka onde bato bakesenga niongo est-ce que lokona bakoko sengela ngo ndingo wana na kibo bango mpona nini te bazoke likanisi na bango moka bon makambo oyo tokuna na nzoto ya mboto tala na makambo mususu ça simple mais le maître Ali Makengo heureusement pour tout heureusement il y a ça na kati pour apaiser rapé bosunga était noël kamalamu poto kende na feti tata Mukango bolandi maître Makengo wazali ko accompagner ba papa na biso pona koluka kaka ba débloquer bango 15 000 wana bakuna nzoto ya ndeko na bango ya moto kende na feti ezo zela biso mokolo ya le 25 ya vendredi le 25 mars matondo mingi ndeko tambi ya mbona to pesi merci na maître Makengo o abandi kala na Léopard basien atiki bango te sikoyo koba toujours na bango donc ba merci mingi pona ye kasi eza pasi mingi komona réclamation ya boye maître ata kolela liboso ya média ata kosenga manala ndaki confrère journaliste sportif moko lobby na radio azoloba na bato ke eza nango censé toluka basien Léopard pona qualification ya Léopard eza nango censé te de bateka bana mike babeta alors ndeko wana aza kokanisa na makanisa wana mike alors faut tout rebondir sérieux alongo na makanisi wana pamba te mikolo ba c'est important donc mikolo wana ba c'est important pamba te ba so jouer rôle pour na Léopard na biso lelo alors ba régulariser problème wana donc to senga pa na ministre finance azala pa na mutema mawa asunga bango mbongo wana bima bakunda papa Kabasu potoleka na kimia asunga bango mbongo wana bima tokunda papa Kabasu o tozana matanga toujours rappeler kaka ba téléspectateurs pe na bandeko bazolanda biso na ngongo yo ndako moko te akoki kosalisa fête soki azana matanga tokosenga na bandeko na biso ya régie musalo esalamaki kuna ba interview esalamaki bo balancer biso na élément na ya papa na biso Mimi Orange o pa lobaki kolandela kaka paso bazaki nango mutema komona ndeko na bango liwa ndeko na bango nenga zali saboter bandeko na régie so boza prêt bosunga biso na élément wana Ani Pangi il a gardé pour ton équipe nationale pendant 15 ans durant respect na Viet Santos na président na biso na président Kamango naza vraiment dessus na comportement ya mikonzi na biso qu'on se vole par la face faut le voir la vérité ba musicien s'il vous plaît hymne national ebetaka te badekoraka mpe bango lokola biso te bata théâtre ndenge moko mais tala façon balelaka bango
Donc, c'est un bango pina. Avant la séance, il y a Coupe du Monde autour-beta, tout le monde vient avec honneur. Dossier Zali, à un ministère, il y a finance, donc ils ont bloqué. Quand il y a un coup de autour-beta, so ba osala ngote biso to capable ya osala. Soko boki so likolo e kozongela yo. Soki nano kundi ebembete na ndako ko ikosesa fête te. Tata matumona bolandi papa na biso Mimi Orange. La descente et salamaki to so rappeler bien ba téléspectateurs et salamaki lobby le 7 mars 2022. Émission est lelo toujours bozolanda biso ezali lelo le 8 mars 2022. Donc bana lobby bakenda ki kino lelo na to suite suite mako favorable était pas battre mettre makengo alakaki ceux qui bazui suite à considérer voir mon télévision pour kotalisa ndenge nini basololi na ministre des finances mais tisiko notre suite mon côté donc eliko lo banane pe bon pe bazui suite te yango pe batalisi biso le côté tata tout le monde. Bon, biso soki to sosoli nete ni ona to mona ete isa négligence na ingratitude de sangani po soki penza bayebaki tina ya ndembo na mboko oyo bakosala makambo baosala te obike suite ya lisano moto pende to balikambo ya bale obike to koma tina niveau ya indépendance boyebi donc bale ezali ko basaka na nango te soki ba papa wana moni to ifitaka makambo so lokola ba mikolo ba papa wana bakoma na niveau déjà babimaka na TV balo ba bongo oyi bana comme les fanatiques na sima na bango bako pe ko silikati e ko benda pe o yango ebenda donc na mokuse to na molai bandeko ba lobby bango so bazo réclamer kaka eloko moko ya kokuna ndeko na bango ya kokuna ndeko ba osala eloko te bakangami bo libérer bango po basala makambo misusu. Tata Mukango, comment on a lelo 1 mois, na 15 jours. Hein, na batu ba uti bité na bité ni bazo kendete pour na ka koluka kokunda bolandi papa na biso Mimi Orange moi commentaire na billet o papa Mimi Orange uti koloba. Matondo de kotambi eza pasi mingi kotala penza ndenge papa za konyonga na TV. Donc ba manyongi oyo la sadaki na mutema eza kofonga mate donc pour na match wana. Alors faut pas luka babongisa eteni wana to dobi te léopard a olekate mais ko beta match wana batu bazana manyongi na mitema et simba et ça la malamu te donc elle ça déjà que ko ekola nete papa Mimi elle ça déjà que a mutema eza kofonga mate pour na match wana donc babongisa pour na ete bazala ouvert match kende kitoko babongisa na bakunda nanu papa bakunda papa na kimia bakunda papa na kimia papa Mimi Orange azaki mon côté tout monde qui peut sous ancien gardien ya léopard papa na biso américain pangi oyo ba sala ba do soki omoni na poto boza na assurance po batsa ebi pasi to ko senga bande ko na registre boza prêt bo bana solution élément ya papa na biso américain pangi elongo na papa mana les ont sa biso sous na kati ya manaka na biso moi lino bosali na mboka mettons boza ko mona ba kuluto ba saki mosali boso na bino lelo bali babwake miloko biloko bizangi ntina ezeko sala bino bon na mboka na biso moya ko lobeza te tangamika ndingo na pona ba sportif ba joueur mais makambo nyonso ba yaya basi ba lobby ngala na moya ko lobate to ça la match ya coupe du monde o akufi wana za mondialiste asa beta coupe du monde o botie mwana bosali mwana no azana morgue yozo sala fête et ko simbate to ça la coupe du monde le 25 moi akufi mondialiste bokunda ye mbala moko to nzeleze funga matokende comment vous regardez mon tour afandi déjà 1 mois na ezo sampo na nini en tout cas baya basi ba lobi na minga ko lobate donc suicide nga ezali bakunda biso mondialiste na biso accueilli après makambo le 25 joueurs bataillon mais bon nga lokola ndeko nanga entraîneur Santos azali mobeti munene asali nyonso mpona mboka oyo biso nyonso mpe tozali tosali nyonso mpona kodefendre couleur ya mboka oyo tobeti na sous le drapeau ya Congo donc moninga na biso kabasi akufa depuis le 30 ti lelo mais gouvernement azokipe makambo na ye te mais so ezali na badomaine mosusu mais mbongo ebimi ata $50,000 $50,000 mais biso bakutia 15 moninga na biso akufi mais tolingi gouvernement
azwa en charge ya Kabasu parce que Kabasu abetaki mpo na nation donc tozosenga na bakonzi ministre ya finance Alex a signé dossier wana po tokunda ndeko na biso lobi coach Santos abisoko bango soki bango bamoni ke bakokunda te bati bayebisa biso moko tosala bakonzation na biso ya mike na bana na biso bana poto tokokundaka baso donc ndenge Santos alobi ngape na lobi ka ndenge wana donc basala tout semaine oyo tokunda kabaso po tozokozila match ya coupe du monde fo biso nyonso mitema ezala po lele tolingi 48 ans après tokende na coupe du monde donc tozosenga na bakonzi balekisa dossier wana ya kabasu tokunda ye na kimia po te match oyo tokobeta le 25 eleka mpe na kimia elo nyonso yango nazala tata matumona ndika tozoloba ndako moko te koki kozala na matanga baprépare fete bolandi papa mana na papa na biso amerikani nini koki kotalisala batelespectateur kolandela bainterview na bongo mibale matono ndeko na kopesa biso maloba bandeko bamitungisama te bonikola mpe makanisi te tolobi te ke lokola bapapa baki réclame bokundami ya ndeko na bango ki bango nde bakoki koloka léopard te baloka léopard te mais nature nzambe aza juste nature mpe koki kosanctionne bolandi risque ezali po nature mpe koki kosanctionne nzambe aya juste ntango bosali mosala ndenge bia esengeli bozala lifuti soki bafuti bino te parce que mosala nous surtout eméritaka salaire nango mais ntango bozwi yango te eyi bato wana baolela sore ozala nini bolandi donc tozotala na bamboka ya bapaya bayebanso bapesa baetoile na bamboka wana valeur bapesaka bango lokumu baza na yango bamisusu kutu baza na bamonima est ce que biso bapapa na biso wana kutu na mabele baza na bamonima bapapa bakalala bapapa na biso biter papa na biso ndahi est ce que baza mpe na bamonima na kati ya mboka na biso soki tomoni badomaine misusu ndeko akufi ndakisa bato ya théâtre botala bambongo ndenge ezobima baartiste comédien baartiste bamusicien mbongo ezobima tata mokano mwa commentaire kolandela makambo na biso papa mana na papa américaine oyo bauti kotalisa kolandela ndeko na bango kino lelo na nakundami te matondo ndeko tambi wana eza lokola nde balobaka na lopoto on ne peut pas être danseur en même temps jouer au tambotambo donc oza mobilité obinaka obeta pe mbunda do koka te donc tia eloko na esika na yango papa bazolela donc omona kaka ke regret eza na mite ya bapapa bobongisa eloko na bango bobongisa eteni na bango wana ozomona ke papa bazolela surtout papa mana regret na motema donc ezolakisa deya ke motema eza kofongama te mpo na match alors tolobi te ke leopard akolongwa tu as contre le parti mais tu sengi juste pour régulariser problème wana ya papa Kabasu po elekana kimia elekana kima ebele ya bato bazolanda biso ebele ya ba média li soleil papa Kabasu bazolobelela yango te vous mu télévision le baki kino suka tinzoto ane ko bima tiba kokene kozongisa ngo na cimetière vous mu télévision ko lakisa bino bilili akolanda biteni nyonso pona ko lobela sango wana tata matumona tuza koeshite na émission na biso ya mokolo molelo oyo tozolobelela awawa mingi ingratitude tolobelela eza mingi sur équipe nationale mais toza mpe na moko ya bandeko oyo malgré balobaki te mais na libanda ya caméra mpe babande kotia makelele ndeko na biso Sisi Sokoto lelo mpe vite aza mpe na baproblème wana les seuls titres aza nango bato babunda mpo bazwa batitre na bayimana bato wana lelo na histoire ya baclub wana baza wapi boye mpona nini Sisi Sokoto alingaki koloba te mpo azalaki émotionné donc amonaki soki kutu na léopard bazoreconnaître tata na mama bon bazoreconnaître bango kutu te bon bayi bazwa sacre ya vita au moins étoile wana vita azalaka nango wana oyo esalaki lelo bavita azwa mwa honneur chance wana na bayi bazwa oyo basalaki dessin mpe lelo ekota na histoire bazwa oyo bazwa wana est-ce que bango nde bakozala reconnu est-ce que bakoyeba bango yango monaki Sisi Sokoto aboyaki koloba mpo mpasi na motema mwa lisolo moke ya papa na biso vie londa obiki vie londa akenda na Suisse koluka mosala bazwi comme chauffeur ancien léopard
et ça li que a commis a me amutuka et ça li que patron na ye atali journal a moni longi na ye atumie abinde oh mais on a mona ah yoti abingai atali siko par rapport à bandeko o na poto ba betaka du monde wana betaka mondial 74 nenge bazala ki ne bazana poto alongoli musa habité yo ne faut ça patron na ngai mais ce qu'en réalité c'est le terrain tada ba violonda ingratitude ba papa lobilo le lope mission c'est ya kokufa to yebite mais la édition c'est Rolanda to kende ko luka pe papa lobilo pona ko solo wana bango to so mona awawa ba musicien ba comédien abeli boui ba transfert so sala memba mbanga zo kende Suisse ba zo kende ba Inde ba Afrique du Sud pona nini te na bancien léopard ndako nini ko za na bembe a préparer fête ça monene auto liko zela awa le 25 mars 2021 match ya makasi to kobeta na Maroc ba papa na biso banseli ko zo sangisa ba couche nyonso pona ko pesa force ko luka victoire bango baza bacteur oyo ba mema biso na mondial oyo to zo ko luka pona nini te ko sokola mitema na bango to senga bandeko na régie basunga biso na ba élément ya papa na biso Nzalambila Viengulu papa Londa elongo na président Kamango pe ko bosa na te papa na biso Santos lelo ezali le 8 batebele so babosa lelo za mukolo oyo yo première édition ya chano ezalaka na Côte d'Ivoire ezalaki pe premier sacre na biso moko ya bacteur oyo akotiaka na tango wana ezalaki papa na biso Santos Mutubile ne tokosenga bandeko na régie bo balancer le biso élément wana situation il y a ancien léopard donc ce détro to lobby média et team makelele mais apparemment rien ne change lo comment que c'est que ça le matin to yebite to bandeli sous situation il y a matanga ya papa na biso oyo comme le quoi bokomi ko lela nzoke c'est droit na ye to yebite na bato baza kolanda soko boko. Non, merci hein OK ba ninga ba collègue ba uti koloba pona biso banjoko masoni parce que soy to telemia wa eloko ya liboso to ko revendiquer nini ezali le mérite on va benga ka mérite moninga na biso footballeur Kabasu azai même décoré la ordre national ya mboka vous imaginez mutoyo azalaki décoré na ordre national na mboka na biso akufi bobwaki ya mibale azalaki pe musali munene na kati ya l'état na babengi na armée akufi na grade ya major donc officier supérieur lelo tala ndenge tokomi kolela po tokendo tikai parce que il faut boyeba ke liwa so muto akufi matanga tokyo tia même batio na cercueil n'importe mais soki tozalia tokolinga nu moi reconnaissance oyo mboka na biso akoki ko devoir yango na batoyo bazalaki na décoration bato bazui médaille batoyo un footballeur soki oza na équipe nationale tu es un ambassadeur c'est-à-dire un ambassadeur ya mboka na biso akufi botala ndenge biso toko traîner ce n'est pas le premier cas alors tant que ba comparaison toko banga koloba te soki ezalaka musicien makambo silaki soki ezalaka ba acteur mususu makambo mais pourquoi ba négliger biso ba footballeur na moya lelo til ndenge tokomi humilié je pense que tozana ba échéance minene zo ya ndenge baninga balobi ba échéance minene mais tant to koluka ko résoudre ngo totika ba makambo ya boité to bandana ko résoudre makambo oyo to tala oyo ko yasima. Je vous remercie. Coach, bonjour, moi un petit monde na part na bino bo sepeli saka mokili mais une fois bo fandi on dirait surtout na mboka na biso bati bino dans les oubliettes na situation comme les biso boza koloba. Non mais c'est vraiment dommage comme maître Makenga Utuluba président na biso. C'est vraiment dommage parce que tous en a bon moi tous vivre makambo yo ba we ba kei totali ndenge tous les Kabasu lelo eza pasi tata wana bouja Congo mobile ndembo azaro beta je crois que balekaki disté l'époque naï mais c'est dommage lelo yo to komi to senga mbongo soki balobaki na biso moko to s'engager on pouvait le faire parce que tous bato mukili to yebi ke wana za famille na biso soki balobaki na biso ke biso moko to kunda to kunda Kabasu na ba honneur mais balobaki na biso ke mbongo blocage ezali na ministère ya finance yango to telemi liboso ya ministère ya finance pas ko revendiquer tozo senga soko lobi na biso ke a opesa te
déjà à partir à lobby tokosangana grand joueur bana na biso ya poto bayali tokotya bamoyen na biso mpo tokundaka basu dignement. Mais c'est vraiment dommage toza na bomoi tozomona c'est regrettable parce que hymne national eyembama biso totelemi tozobunda mpo na hymne national. Donc ezosala biso mpasi kabasu lelo oyo akufi le 30 janvier lelo tokomi le 7 mars l'échéance ya bamatch oyo toza nango eza makasi ezolalisa biso pongi te moyen tolala ya te toza na ka ya liwa toza na ka ya match. Alors bakunda ye avant so bakunda te biso tozwa engagement tokunda ye likambo nake nango le vraiment moi liloba. En tout cas eza pasi nayoki bapapa nanga balobi eza pasi nakomona boye tosaleli mboka mingi toza mpe na motu tokoyemba te toza mpe na motu tokobwaka te mais na mosala na biso tosali yango tozomérite parce que butu tongo tomata baavion ya ofele mpona kokende monisa mboka oyo mpona kosala fierité ya Congo vraiment nakokufa bazokanisa te bazangi mitema bakonzi batala ndenge tosepelisa mitema na bango tosepelisaka tokotaka ntina kati ya bandako na bango tosepelisaka bango tobikisaka mpe bato maladi azotala match ayoki esengo batala papa na biso aza papa na biso batala ye tokozala na matanga te tozolela tosala feti tokosala yango te soki bakotala makambo te ekozala pasi naza na mingi ya koloba te bakonzi batala makambo oyo. Merci nauti libanda tina zonga nazozela tokunda papa mingi ya koloba eza te. Merci. Bon, bonjour na peuple congolais nyonso oyo nyonso olanda ngai naza le plus cadet ya tous les anciens footballeurs ya Congo oyo pasi ezali kaka ndenge oyo bazozula biso na ndenge bazokundela biso ezala bien te. Nazolancer message na bato nyonso oyo bazala couleur oyo ya vert bleu ya imana baimania boza ebele boza tina baprésidence baimania boza ti partout boza baposte ya minene kabasu ba bakokunda mabongo te bosala effort mpo kabasu babungu akundama na ndenge ya bien ndenge ya propre baimania oyo baza na baprésidence oyo baza na bagouvernement oyo baza partout bavekli bien babili bien bos'impose kabasu akundama na ndenge ya bien parce que ezala propre boye ozala propre peut-être déjà monde tosala émission ozomona na nsima na eza show ezoleka parce que les anciens joueurs baa na kanda parce que bazoréclame bapolicier bazobenga na bango donc kanda déjà ezali makasi na nsima na biso ozomona makambo biso bansege tokutanaka nango yango biloko ya boye tande batraitelaka biso nasi bozomona nde bazotraite biso bazobenga na biso lokwa toza biloko pamba lokwa toza na ntina te mais soki ezali bato oyo bango bamona babwakaka bango bayembelaka bango balingai baya na honneur nyonso bakoti bango parce que baoyembela babwaka bango. Donc, tant que nous menacer les joueurs, nous menacer les joueurs parce que nous avons droit aux bango. Merci vraiment. Président, tu as dit que tu as dit que joueur, papa Nabiso, Kabassou, Bazalaki, militaire de son état, Narawana, il y a officier supérieur. Est-ce que l'armée, tu as dit que tu as dit surtout les officiers, est-ce qu'une organisation était ni armée, l'autre, ça limité, mais kaka. Il y a des joueurs. Bon, dès que mon avis, tous allés organiser, tous allés dans Moutouaza, Kolanda, où ça va démarche. Il y a de deux côtés, hein, parallèlement, on a au Matanga, il y a Moninga Nabiso Kabas. Donc, ils allaient mettre Makengo Moutouazo, ça là, la démarche nyonso de deux côtés. Mais jusque-là, ils ont aboutir, il y a un tous allés mobiliser pour tout le cas. Et ça, avant. Match à barrage au Tozana. Comme ajoute, nous avons suivi quelques personnes. La télévision, n'importe quoi sur les joueurs. Il faut baser un respect. Ok? Tout ce que nous faisons comme recette, dans le stade et dans la banque centrale. Ok? Tout ça, quand on prend, papa Nabiso, bande qu'on a besoin de foutama. Quand il y a un problème. Parce que l'époque, il y a Maréchal Ezaïke, surtout Betty, retard de paiement, il y a des fonctionnaires, Betty, il y a des fonctionnaires. Mais il y a des comme on néglige les joueurs de tout ce que nous avons fait pour ce pays. Non, franchement, ça commence à nous énerver. Tous les respects, tous les verbe autorité, reconnaître valeur, bazong sabiso, nasiette, bagomonake, tout marché malam. Ok, mais tu lingi d'abord que y a un abisso akunda manandenge ya malamu.
ok, parce que nous sommes des responsables, ok. Non, nous sommes des responsables. Il y a parmi nous ceux qui travaillent, il y a des Bamoussou Banapoto. Tous ceux qui ont moyen, mais comme ils ont accepté de le faire, ils doivent le faire d'une façon correcte. Sinon, merci beaucoup. Merci. Ndeko moi liloba na par na yo aussi le kobungisa papa Kabasu, tout le monde le connaît. Bato Yonso Bayebi que c'est un grand Asarfaki Mbokao sous le drapeau. Mais lelo plus d'un mois il y a nzoto na ndako ya Malili. Yo étant moi d'abord ba sentiment ya linini au père de tata o ya saki mosala ya mboka mais sika on dirait batiki basundoli etina ndenge to ekotele malelo wana boulevard du 30 juin pour kaka na kolandela likambo. Oui, merci journaliste, c'est fait mal vraiment pour nous la papa na biso tisi ko za na morgue donc il sala biso passe makasi donc na oya sali nyos na mboka oyo négligence oyo ya revendre un moment bimba na kati ya morgue donc il sala biso passe donc passe makasi donc moi ko to lobeza la te to ndima ite que papa na biso e ko za lelo boye ndenge oto mona lelo donc c'est fait mal makasi pour na papa donc ça passe makasi vraiment donc nous avons pour na donc oyo sala pour papa na biso tout cas to ndimate papa servi mboka servi armée bon oyo sala pour lelo to ndimate. Mais en attendant makambo de marché kendati na suka makambo zeko ko organiser ndenge nini bato bazo fandela wapi matanga processus zeko lekela. Oui, matanga zo fanda na kango kolo pesi papa zalaki pesi papa kufelaki eza na kango kolo na quartier 7 pesi watu zo fanda tozo lela papa wana baninga msupi bazo ka wana na baninga msupi ba ka wana pesi to lela papa na kango kolo na quartier 7 na afasi ya Bobila. Pona kosukisa mwa liloba moko oyo koki koloba na bato nyonso oyo bakolanda biso mokolo mwa lelo pona likamo oyo to likambo ekomeli bino na libota to perdre grand moko ya mboka oyo papa Kabasu. Oui, pona koloba ezaka ke oui basala biso moyen ke bakunda papa biso de komi na pasi tina ndaku papa komi ko bima dans une déclaration que oui tingonga oyo bazo qui était pourquoi des vraiment c'est fait mal makasi donc basala biso moyen ba mbongo na ba tanga wana mbongo na important pour na biso ya biso ke papa ndi akokundama pour biso vendre na kimia dati siko to na kimia te poto bima raté loko moko te to vendre na ndako un mois de semaine yango to vendre na ndako to bima raté des vraiment passé to basala moyen ba bimisa oyo ko bima bakokunda papa pour ko makimia yango wana motema passe tata matumo na bilili to Yolanda matondo ndeko tamina opesa biso maloba oyebi ke yo sala na opasi tala papa na biso mutubile Santos alobini fina biso mutubile alobi oka bango ba se porter garant ya ondimake ba kubimisa $15,000 mais ni tete bango bandima ba porter garant bango bazaki prêt bazape prêt ya kubimisa bakoki na moya osala cotisation bazangi ba $1,000 te bakoki po osangisa pe bambongo na bango babimisi po bakuna ndeko na bango na honneur nyonso mais ni ne sali ke ekom bakoma na niveau na te po gouvernement ndimaki ke bakobimisa makoki nanu nete ni wana ya papa na biso Mutubile Santos boyebi ke tant natali papa Mutubile na sepeli makasi viejalma hein soki tozwa sacré première édition ya CHAN 2009 na Côte d'Ivoire acteur principal ils avec Mutubile Santos et puis travailler na conseil mais papa Kabasu tant so ba bakate oui azaki moko ya staff technique ya staff technique donc papa Kabasu parce que moko pe bakate ya 2009 soit CHAN première édition ya Côte d'Ivoire bomoni batu ba bosana ka histoire te nde sala ke Jalma apesa biso titre wana na partie physique mais to bosana te na elle spirituelle ezalaki mokolo oyo le 8 mars pour na komema biso le 9 mars batu baza na repos ndanu pe mokolo bango bazonga ka mokolo ya feti nde l'accès qui était mokolo wana mobikisa bayindo abotamaki oto bengi fumuki mbango to fumuki mbango abotami le 9 mars bango pe ba pe le 9 mars pe ba le 9 mars feti pe ya munene le 9 mars to bimate to liba soso to bima to tamona na banzela pona ko lakisa elembo ya bokonzi ya bayindo elembo ya bokonzi ya bayindo partie physique ebundaki ne pe ba révéler biso a partie spirituelle pe ebundaki na ngambu ya fumuki mbangu tata na biso mokambo moi liloba kolanda élément ya mawa émission lelo esengo ezate mawa na mawa kaka ndenge bolobi mawa na mawa kolanda interview papa Santos eza pasi
azolela ete bango basaki makoki te ya kokunda mais gouvernement ndimaki mpona bango alobi bakobenga bapeti na bango baza na bapoto bakotinda bambongo bakobenga banonda bazali balola bazali bakotinda makoki bakokunda mais lokola gouvernement ndimaki charge baservaki l'État baservaki lolwa te baservaki baservaki l'État aza censé akoasime bacharge oyo andimaki donc tosimba siko eteni oyo patata na biso matomona lobi ya lelo 8 mars lelo ekoleka boye te lelo maki bambrion na maputa na bango bambriaka wana mais mpona biso lelo eza histoire 13 ans depuis 2009 tozwa chane et bato balati maputa lelo le 8 mars wana 2009 tozwi chane mpona kobalisa on se rappelle mokolo nzemo eneyema na biso te bamama toyeba banzembo wana kobalisa na molimo na biso ete le 9 mars yango ya le 9 mars yango ndenge ezala mbotama ya Fumuki Mbangu donc lobi mbotama naissance ya Fumuki Mbangu lelo le 8 mars tozwi chane donc ozonga kutu na ebandeli Fumuki Mbangu avant botama atinaka da mopepe na ye déjà na mokili ke azoya Kimbangu fula mwana lele donc il te reçoit appelle le 9 na 2009 le 8 mars atini mopepe na bango tozwi coupe donc mopepe wana ezala ki bango bazoya mobiki sobota alors tozala na esengo mpo toyamba mobikisi na biso na esengo le 9 mars tozala na férié to fêté kitoko donc l'état congolais tosengi na ye à reconnaître bato wana mpona tokende malamu na esengo toli tokende pote tokende malamu nisika toali korapele kaka eza na ndako moko te akoki kozala na matanga alengela mpe feti monene na kati ya ndako esalamaka te biso toza bayido tosalaka feti te soki no tokundi moto te tata matomona tozobenda suka ya émission na mokolo mwa lelo batelespectateur tolaki bino ndenge maître Makengo alakaki ete soki barépondre bango akosignale Vom Télévision tokozonga mpe kaka na plateau mpona kotalisa bino manake ekomeli esika nini mokolo nini nzoto ekobima po moto azalaka nanu ya famille moto ekose décide atako soki leta apesi mbongo famille moto akose décide mokolo nini bakoluka bakende kokunda ndeko soki tozwi baprogramme wana tokozonga mpe lisusu ana Vom Télévision na manaka na bino ya sport tokotalisa bino ndenge nini manaka ekotambola tata matomona tobendi suka ya manaka na biso mokolo mwa lelo mwa liloba na batelespectateur oyo bazalaki choqué na baimage ya boyeta bali kotala yango babeta mabaku te pamba te eloko no se bandaka mpe esukaka ndeko bakokundama na bango balinga te lolenge tozali kokende sukasuka tata na biso bakokundama mpo ezaka abongo kasi biso soki ya koloba ezali tokopesaka matondo mingi na Vom Télévision na ndenge bapesi biso occasion ya koleka su na plateau ya Vom Sport ya mokolo ya lelo na bandeko baza na régie mpe na bino na ndeko tata mokango ndenge tokabuli na bino plateau ya mokolo ya lelo matondo tata mokango liloba ya suka mpona manaka mokolo mwa lelo liloba ya suka mpona manaka mokolo mwa lelo donc tozomartele kaka sur l'état congolais à reconnaître nde balobaka na lopoto ete ta position dans le futur dépend de ta vision dans le présent donc soki olingi opositionne futur nao malamu vision nao ya présent mpe ezala malamu donc oyo eke esengi etala bacoque à jambe mpona koempêche biso na banzela tolobi te toza contre léopard toza contre mboka moto moko te alingaka mabe ya mboka na ye mais tozosenga ere eza nanu basala mbangu barégularise problème wana mpona tokota na étape oyo ezali ya malamu mpona biso donc tokopesi matono mingi na bino mpe matoyo na tata matomona lolenge tokabolaki elongo tosombi tini makanisi mpona mayema tali sport ya mokolo malelo donc topesi matondo mingi na Vom Télévision matondo mingi bakosaka nature te atako oyibi nganga na koloba nzambe apambolo me nature ekokanga yo bato banyokwama bato basepelisa des millions de personnes oyo lelo bato bazolata bazosepela toza na deux titres Papa Kabasu moko ya bactérie ya 74 Papa Kabasu lisolo ya couple monde toyoka moko ya bactérie lelo Papa Kabasu nzoto ne telengani na mao ya ngalema l'état tala organisation liko sala pona fête moneto ali na yango tokosenga yambo tokende fête wana ya le 25 mars 2022 ekozala malamu nzoto ya papa na biso Kabasu tokoka nanu kokunda yango tokoka nanu kosokola mitema na bansie léopard
bango ne mutu bapesaka biso basacre wana bango pe baza na liloba ya sukali oyo bakoloba likolo ya bana oyo bakozala baacteur na mokolo ya le 25 contre Maroc soko sepelaki na émission manaka ya boye kaka na Vom télévision mpona kovaloriser nyonso botala biteni même na chaîne nationale babiloko bazolakisa yango te likambo ya papa Kabasu Vom soko sepelaki na bio nyonso matondo mingi na DG ya Vom télévision matondo mingi ya bakambi nyonso bazokamba Vom télévision mokambi Ndombele matondo mingi na bandeko tokabolaki na bango makanisi na plateau na plateau ya mokolo mwa lelo tata na biso mokango elongo na tata matomona matondo pe mingi na tata na biso futila bazalaki na eteni ya bilili na tata mbala na mokolo mwa lelo ya le 8 pe baakompagnaki tata Ndombele na bainterview nyonso bomoni bazalaki ye na tata na biso waku maisha oyo esali ete bandeko nyonso boyeba nini na nini yali koleka soki eza na musicien soki eza na comédien ba $200,000 azobima po bakunda bango pe na facilité boni na bae oyoyo bapesa biso basacre beto toali kosepela tokenda ba mondial po na bango nzoto ya papesa li 1 mois na 15 jours na mokolo mwa lelo le 8 mars soki maître Makengo a signalé biso ba réponse nyonso bokozwe pe ministre tokozonga lisusu na manaka na biso kaka na télévision na bino Vom télévision pona kotalisa ya bino kimia ya fumo kimbangu balongo pe na bakoko ezala na bino tokutani na manako ya likoya